Bonjour les amis. Bandeko mbote bipai nyonso bino bozwami. En tout cas, tozo solola makambo ya mboka na biso oyo ya Congo. Oyo tozo lala te atako toza musika. Mais matoi na miso na biso nyonso ezali na kati ya Congo. Epai wapi bandeko baza kolala te. Bandeko bako kufa butu moi. Bana mike baza kokufa butu moi. Alors toza kolela makasi. Alors yangwana toza koloba na makambo oyo nini tokoki kosala. Baninga tomoni bandeko na biso na diaspora ba manifester na Paris. Action ya kitoko oyo peuple nyonso asalaka soki e peuple ya solo. Mais na kati ya Congo esika oyo bandeko bazali na kati ya pasi na kati ya bwale bako kufa butu moi. Bango baza ko manifester te, bango bazo lakisa eloko ata moko te, bavandi kaka baza ko manifester te, baza ko sala eloko ata moko te. Toyebi le pourquoi, peut-être étouffement ya gouvernement elingi te bato ba manifester, elingi te bato ba tambola na banzela. Toyebi te pourquoi. Alors yango wana omoni tolingi tosala ka mwa video moke oyo. Baninga bomoni avant na fongola nzela po baninga musu bakota. Ou bien avant na annoncer pas bato ke naza en ligne. Na bloquer nanu bato de façon que bakota te de façon que na mekana no kosi saide na ngai. En tout cas, baninga na ngai kolela ya biso ba Congolais eleki mingi. Namoni ba photo eza kotambola ba kambi oyo bako kamba biso. Bango pe geste moko eza kotambola bachi mundu kiminoko ekangami. Mais namoni ba kambi na biso bango pe bakolela. Bakangisi ba photo basali ba geste wana. Bakambi na biso. Mais soki bakambi na biso bango pe baza kolela. Mais nani akolobelela biso? Po bango il faut pas balela. Bande kuna kopesa bino exemple moko ya ba omoni ba américain bakendaka kosala bitumba na Irak. Bakendaka bango moko te, bakendaka bango nyonso ba grande puissance nyonso bakendaka kuna. Mais balongaka bango te po bakolomboka batelemaka. Babundisaka bango. Bakambi ya mboka na batiaka ba fond ya kosakana te na kosombaka minduki masasi tout ça. Bana ya mboka babundisaka ba américain na ba allié na bango bakimaka Irak. Ba américain bakendeki kosala bitumba na Somalie. Bakimaka na Somalie. Bakokaka te. Ba américain bakendeki kosala bitumba na je crois na Cambodge. Bakokaka te, bakimaka.
Ba Américain bakendeki kosala bitumba. Basanganaka na batu mususu. Bipai la moi lelo 21e siècle. Ba Américain ba Français basangani bazali sima ya Ukraine. Lelo yo Ukraine afukami aza kosenga dialogue na RSS. Elingi koloba nini? Soki bozali na bakambi ya makasi, mboka ta moko ekosakana na bino te. Soki bozali na bato oyo bazali kokamba mboka, gouvernement, bazali makasi, eta ta moko ekosakana na bino te. Soki tozongi na sima, tozalaka na Maréchal Mobutu. Mobutu, tellement que mokonzi moko ya makasi. Muntu ata moko na arene ya Mobutu asakanaka na Congo azalite. Mais na mwa lelo yo, tala ndenge toza kokufa. Tala ndenge toza kolela lela. Na tango biso peuple toza kolela. Bakambi oyo baza kokamba Congo bango pe baza kolela. Mais nani oyo biso tokokende ko, nani oyo akokotela biso, nani oyo akosauver biso, nani oyo akobundela biso, soki bakambi oyo ya Congo bango pe baza kolela. Bande kunangai. Mboka nyonso oyo na mokili. Makasi na yango ezalaka na bakambi. Soki bakambi baza makasi te, c'est-à-dire que mboka wana eza faible. Ata balobi ke baza na ba soda bebo. Ata balobi ke baza na ba armement ya ndenge na ndenge. Mais soki bakambi baza faible, soki bakambi baza kolela lela, soki bakambi baza ba traître, mboka wana atatu ba pays ya mike mike ba komonela yango ndenge siko yawa Rwanda za komonela biso. Bakambi sikoyo baza kosala nini? Po bami sauver, bami tia pembeni baza koloba ke non. Ba Américain baza sima ya Rwanda. Ba Américain baza sima ya Rwanda. Mais où est le problème? Ce qui ba Américain baza sima ya Rwanda. Cela ne peut pas empêcher que biso to attaquer Rwanda. Ce qui ba Américain baza sima ya Rwanda. Et puis qui si biso te que tomi défendre. Ce qui va occidentaux baza sima ya Rwanda. Et pekisi te que État emi défendre. Kolela lela ya batu nyonso ya ba oyo ba ko kamba biso ezali ke o ba américain baza sima, ba français baza sima ya ba rwandais, ba anglais baza. Mais où est le problème? Ceux qui baza sima ya Rwanda, cela ne peut pas nous empêcher ya ko défendre mboka na biso. Mais bakambi ba kolela, ba oyo baza ko kamba mboka, baza kolela. Yango no moni ke kamboka wana lokola ka Rwanda kazo mone la biso. Ukraine kanisa ki keso ka akei ba américain baza sima na ye ba français ba anglais ba nini Ukraine ako pika. Mais apikite lelo yo bakomi na dialogue. États-Unis akendaka na Irak. Autant mobile veut dire que ba grande puissance nyonso bakendaka na Irak
bakanisaki bakosisa Irak bamimaka mbangu. États-Unis akenda yo koluka bitumba na Somalie abimaka mbangu. Tuba pays oya mike bakanisaki te bakei bako gagner mbala mais tuba pays wana epikaka. Elingi koloba ke bakambi ya mboka soki pe bakambi ya mboka bakoyo kolela boye te. Oyo kolela. Non. Rwanda te. Hein? Bakambi ya mboka bakoyo kolela boye te. Est-ce que on dirait que ba américain de mutu bazali na ba français na on dirait que ba nzambe bango bako ko elesela biso mbula ya masasi ba congolais nyoso biso tosila soki ezalaki ndenge wana mbele États-Unis sezwi Irak bakimaka mbango babimaka mbango bakendeki na Cambodge baganyaki te bakendeki na Somalie baganyaka te bakendeki na Libye bitumba esilaka bakima mbangu. Mbote leki na ngai Jean Didier kolela ya ba oyo baza kokamba biso eleki mingi toza koluka bakambi oyo bakokozwa ba décision oyo Mobutu abandaki kolobaka oyo ekoya eya. Voyons voir oyo ekoya eya. Toza koluka bakambi ya ndenge wana bakambi ya kolela te. Soki bakambi baza kolela mboka na ekokatana na minute oyo mokambi nanu toyoki déclaration toyoki na déclaration te tozoko ke Jean-Pierre Bemba ke yawa tozi ba disposition nyonso po Goma ekoya te mais kamwa rebele ya muke kaka kafande tokomi okenda ba 3 ans kazwa ba parti nyonso ya Bunagana ba biloko nyonso ti 3 ans yango tokomi kokende pona kobanga kaka. Pona kobanga tolingi tozwa bakambi ya oyo bakolobake oyo ekoya eya faisons la guerre. Bongo depuis tobanda ndenge balobiki ba 30 ans yango. Mais nani tosali bitumba na Rwanda te na yoki chef de l'état alobiki mena armée na biso azana makoki nyonso. Armée na biso akomi azwa ba formation azana makoki nyonso sikoyo awa toza prêt pour la bitumba. Et alors déclarons la guerre avec les Rwandais. Bakambi ande bakambi baza kolela nazomona bakambi pe baza kosala ba geste ya soki ndenge nini soki ndenge bakambi baza kolela bakambi baza kobanga bakambi baza ba traître. Mais comment voulez-vous que total expérience États-Unis ba force nyonso wana ba mboka oyo bango ba ataka mboka nini oyo bango basi ba gagner ba keipe ezali te ezali te toza koluka bakambi oyo bakolobake oyo ekoya eya on déclare la guerre. Ukraine awa apikaka alobi ke non tokoya koka na pre masasi ele nanam na Irak balobaki te ba américain boya ba américain babimi na Irak mbangu
Na Somalie, ba américain ba lobeki te ba africain wana, to ko sisa bango, ba américain ba kerenge na Somalie. Est-ce que ba sisa ki bitumba na, ba bimaka mbango. Toza ko luka ba kambio yo, ba koyoki, to pesi bango confiance. Oyo ba ko pesi biso confiance que non, bona la pongi, on va attaquer les Rwandais. Mais bitumbe salami ba Rwandais ba monisi biso pasi 30 ans yangoyo. Mais to sala nanu bitumbati. To beta nanu masasi. To beta nanu masasi na ba Rwandais. To beta nanu masasi na ba Rwandais. Comme ça na ba mikolo ezako ya to ba ndeko bangana. Mais première des choses la minute oyo wapi ba konzo ba koko déclarer guerre na Rwanda. Oye koya eya totala wapi ba oh la 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 Mobutu CCC kokumbe kwa zabanga. Mobutu CCC kokumbe kwa zabanga. Bande konangai nyonso toza kosala oyo nano tozwi mokambi ya Congo te oyo akokiko kolakisa dimension ya monene ya Congo ndenge eza monene wana. Mais nano tozwi bakambi te ya kolakisa dimension monene ya Congo. Nano tozwi bakambi te ya kolakisa monene ya Congo lokola Mobutu abandaki kolakisa monene ya Congo. Bonjour Papi Mbuyamba. Nazoko fongola bakala mingi te. Bande konangai nyonso toza kosala oyo c'est rien. Ce qui nous manque c'est tozali na ba dirigeant te oya kolekisa ke oye koya eya. Oh 30 ans de guerre. Oh 30 ans oh boy na boye. Occidentaux baza koloba rien. Oh mais on n'a pas encore fait la guerre. Faisons la guerre. Si réellement Félix a lobby que maintenant nous avons les armes, maintenant nous avons les, comment est-ce qu'on appelle ça? Tozana pinga, tozana biloko nyonso ya makasi, tozana boye na boye, tozana makasi. Faisons la guerre au Rwanda. Oh ba occidentaux baza sima ya Rwanda. Où est le mal? Ceux qui ba américains baza sima ya Rwanda. Ba kei na Ukraine, est-ce qu'ils ont gagné la guerre? Ba kendeki na Somalie, est-ce qu'ils avaient gagné la guerre? Bakendaka na Irak. Est-ce qu'ils avaient gagné la guerre? Bakendaka na bamboka nyonso oyo ba américain, ba occidentaux, bakendaki ko attaquer. Mboka nini oyo basi ba gagner, babimi ba gagner pe bitumba na mboka yangana. Tola ki sa dimension ya Congo, tola ki sa munene ya Congo. Faisons la guerre. Faisons la guerre. Et donc, les Anguibis sont des Bakambi à Congo. Nous avons, et donc, si on avait, ceux qui sont qui na Bakambi à Congo, Yakoloba très bien que jamais, quand moi, Mboka Yamukebo, Kako Fuka, ministre de Bissote, attaque les loyaux. Occidentaux, Baza Simana, Kamwa pays, pas de problème, on va déclarer la guerre. On va faire la guerre tout d'abord. Réconciliation, mais tout d'abord, to simba na nanzoto, to simba na, to beta na masasi. Maréchal de Mobutu. Maréchal de Mobutu. Faisons la guerre tout d'abord. Tozali ba pays moko, comment est-ce qu'on appelle ça? Tokangama. Mais ce qui va nous tirer comme on est les bisous va comme on est la cabine jusqu'à tel point que quand on est maison Kagame a lobby boy a lobby on va revoir carte toko kabola Kivu il faut que na basala kamabe Kivu il faut que na partie à Rwanda oui mais c'est pourquoi parce que à Monique toza ba peureux
Kagame amoni ke toza bato ya pamba. Kagame balobi ke na koti na Congo 1000 fois. Basali nga eloko te. Ba Congolais sont des fainéants. Musana ba kobina, musana ba komela masanga. Bato ya pamba. Tina bakambi na biso baza bato ya pamba. Kagame asakani alobi ke non, il faut qu'il voie zonga na ekota na Rwanda. Pourquoi? Parce que atali ke bakambi bazali te. Bande konangai tozana bakambi te. Si on avait de très bons dirigeants, comment est-ce qu'on appelle ça? Mais le Rwandais basakani na biso te. Ka petit pays mukebo et le code bandal. Et quand ils sont dans zone 30 ans. Ka pays ya mukebo et neti ka Rwanda wana, ka kangibi sont dans zone, ka kangibi sont dans matoye 30 ans. Wapi elombeo ya kokotala makalobi kano. Tokufata kokufa. Allons-y. On va faire la guerre avec la Rwanda. On va faire la guerre. Oye koya eya. Nenge mubuto bale koloba. Tobeta nano masasi. Poto banda kobangana. Nala na monite bato bazo ke négociation sans que bitumuna no ebima. Boke ko négocier ni. Parce que dans minute au Congo baza kubanga boy. Oh, ba occidentaux baza sima Rwanda. Oh, ba occident ba américain baza sima Rwanda. Oh, mais non! Tous les pays souverains, nous devons se défendre. Ceux qui sont américains baza sima Rwanda. Alors, rien n'empêche que Tommy défendre. Ceux qui sont français baza sima Rwanda. Cela ne peut pas nous empêcher que Tommy défendre. Bande konangai, il faut tous aller dans bakambi oyo bakokolo bake oye koya eya 30 ans ya bato bakufa na bitumbo oyo tokosala ya victoire pour la racher dignité, pour la racher respect, pour la racher liberté, pour la racher indépendance. Tozangi bakambi. Tozangi bakambi. Bakambi tozana bango siko yawa. Musana bango bami enrichir. Musana bango bakom ba milliardaire, bakom ba millionnaire. Liwa ya batu il s'en fout. Pona kobongi sambo keke de liboso, il s'en fout. Social, makambo keleki kuna bazalite. Mboke katana, batu bakufa, bango bazakuna te. Voilà, et donc ils ont manqué si na Congo, ba dirigeant. Ba élection ici là qui ceux qui bamboula nini ceux qui combien de jours. Ti siko le gouvernement égalité, parlement égalité, sénat égalité, bah il n'y a rien. Si qu'on a Congo, il n'y a rien. Il y a un vide. Baninga nangai tozangi bakambi. Bato bakoko ya kosakana biso na zolo boyete. Bato baye bafandi na Congo, to komi okende ba 3 ans, ba 3 ans. Bafandi kaka na Congo. Oh ce sont les Américains. Oh ce sont les Français qui sont derrière. Oh ce sont les Occidentaux. Mais ce n'est pas ça la raison. Ba Américains baza na sima, ba Français baza na sima ya Rwanda. Mais nous devons déclarer la guerre na moto et tout ça comme on a. Ennemis Nabiso, ce sont des Rwandais. Faisons la guerre. Faisons la guerre. C'est ça qu'on appelle la mobilisation. Mobilisation, mobilisation, c'est ça qu'on appelle. Tout d'abord, Naza diriger Congo. Pour diriger Congo, il faut voir qu'on a, il faut qu'on dirige. Mampinga, nous avons un chef commandant suprême. Oya koko fait sa déclaration que Bitumbe Salam. Oya koko soma minduki ya Congo. Oya koko recruter armée. Ba wazalendo bazoko bunda kuna na mboko wana. Basali formation wapi? Bazaba civilité. Bazui minduki wapi? Bazaba civilité. Ba wazalendo bazoko bunda kuna. Bazaba civil. Bazui minduki pa wapi? Bazui formation wapi? Mais nous avons un commandant suprême.
oya okolo batrele ka sobi minduki bebo a recruter ba soda a lancer message faisons la guerre pendant que la guerre na mboka ce n'est pas n'importe moutio salamoke non chef de l'état commandant suprême Montazana garant ya ko garantir sécurité ya mboka bande konanga tozana bakambi te soki tozalaka na bakambi mbele bato bakufi 30 ans te soki tokozala na bakambi mbele loyo toza kolela boye te bakambi pe baza kolela siko nani akosunga mboka tikala fongolama micro parce que ndeko na ngai garçon moko ya mayele makasi mayele mingi a intervenir ndeko na ngai barmouche na fongola où est-ce que je peux aller? Je crois que c'est ici. Oh, je crois, j'ai fait, c'est ça, je crois. Ndekonanga Barmouche, nakani soko après, okoki kota, je crois, hein, na évité soko na sali yango bien, mais de toute façon, je crois que, ndeko senga ki maloba, soki akoko kota, comme ça, après ça, moi, makani. C'est baninga nanga, je disais que, biloko nyonso tozoko bangi ba oyo bazako kamba biso bazako bangi sa biso. Oh, ce n'est pas là, c'est eza Rwanda te. Eza ba américain. Eza Rwanda te. Eza ba occidentaux, eza ba français. Mais bazala ba français. Bazala ba américain. Cela ne peut pas nous empêcher pour na kosa la déclaration ya guerre na Rwanda. Rwanda a côté libiso mbala na mbala. A côté libiso bambula na kati ya Congo, akoboma, akoyibe richesse, akosala ndenga alingi, biso kaka kolela, te! Ba palestinien bazali awo ngaye. Ba palestinien bazali awo baninga na ngai. Botala bato bazali sima na ba palestinien, Israël ala sima na yena ba américain. Aza simana yena ba français, ba anglais, ba force nyonso ya monde. Mais ba palestinien depuis ba banda ko bunda pona mabele, depuis 1967. Tirelo. Depuis 1967, tirelo ba palestinien baza ko bunda, baza na mutu te. Mais Israël azana ba américain, azana ba français, azana ba anglais, azana ba tout. Mais bango ba tingami ba lobi ke bokosili sebiso nyonso. Pona bitumba toko sala bino na ba Israël toko bunda na bino pona mabele na biso. Mais c'est le contraire le pas na biso. Rwanda ya à côté abimi sika kolela tozana ba traître na kati ya mboka awa ba tuti bazali awa ba mutu bazako ko communiquer Rwanda za sima na yebe na ba américain où est le mal. Ba américain ba kena Irak, ils ont gagné la guerre? Non. Ba kena Éthiopie, na Somalie, est-ce qu'ils avaient gagné la guerre? Non. Bakena Cambodge, est-ce que les Américains avaient gagné la guerre? Non. Bakonjo et Bazako Kamba Congo, ils doivent déclarer la guerre au Rwanda. Ngai, Wakancha, na lobi boyi. Pona Rwanda banga biso. Pona komi ko négocier, mais ba négocier après guerre. Ba négocier après bitumba. Boke ko négocier bitumba na ngindi te. Kaba ba américain mutu ba rwandais mutu bazako kota ba sali ndenga ba tile loyo bazaka minere na biso pepele. Biso tozoko banga ba occidentaux bazasima na bango ba américain bazasima na bango. Te, ce n'est pas ça.
Faisons la guerre, déclarez la guerre. Ambassadeur ya Rwanda, azali na Congo. Ambassadeur comment il s'appelle? Ya Uganda, azali na Congo. Mais vous dites que tout ça en guerre na Rwanda. Mais ça vous blaguez avec le peuple congolais. Il faut que le peuple congolais réellement, qu'est-ce qui ne va pas au juste entre les dirigeants ya Congo et les dirigeants ya Rwanda. Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Ceux qui sont en guerre, c'est pas ambassade, c'est pas frontière. La frontière, non, il y a des pays qui et ça a fongwama. Mais comment voulez-vous que les dirigeants disent que non, nous sommes en guerre avec le Rwanda? Bakambio bazako kamba Congo, ba hypocrite. Bakambio bazako kamba Congo, bazana réellement, bayebi makambo eza koleka na sima. Bayebi, tala bangonyo susiko bakomi na geste Mais yo mokambi ya Congo okolela. Kaka kolela depuis babandaka. Ba américain, to sala nini? Biso tozomona ba américain te. Biso tozomona ba Rwandais. Nous devons attaquer les Rwandais, pas attaquer les Rwandais. Faisons la guerre avec les Rwandais. En tout cas, Okobanga, ce qu'ils ont Kobanga, ce qu'ils ont traître, ce qu'ils ont, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde est bandé qu'on a vu ça. Ya libanda ya mboka bazako manifester. Mais bazako manifester, on refuse pas, c'est bien pour que le message passe. Mais baoyo bazako kamba. Le problème est que baoyo bako kamba Congo. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a un grand problème, mes amis. C'est là où il y a un grand problème. Baoyo bako kamba Congo. Beaucoup, oh, 12 millions de morts, 14 millions de morts. Mais qu'est-ce que vous faites pour défendre que chiffre n'est matate? Qu'est-ce que, dirigeant yamboka, bozako sala nini pour nombre n'est matate? Bovandi kaka na kolel. Oh, communauté internationale ne dit rien. Non, non. Vous devez vous défendre vous-même. Vous devez vous défendre vous-même. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les Américains, les Français, les autres, Américains, Américains, c'est gagnant. Na Somalie, est-ce qu'ils avaient gagné? Éthiopie, est-ce qu'ils avaient gagné? Na Irak, est-ce qu'ils avaient gagné? Na Cambodge, est-ce qu'ils avaient gagné la guerre? Na Ukraine, na batunyonso, grande puissance, comment est-ce qu'on appelle ça? Na Ukraine, est-ce qu'ils ont gagné? Pourquoi avoir peur? Des années. Boza kolengi sabato, Américain, bazasima ya Rwanda. Américain, mais non! Faisons tout d'abord la guerre! 14 millions de morts. Ok, 14 millions de morts et Kofika Kaboyi. Mais ceux qui toquent la guerre, Rwanda kosaka na biso te. Un petit pays comme ça, neti munene ya bandal. Tala lelo bakambi bakome bazoko chama, bachamba bako kanga photo ba, mais bakambi mobimba bazakolela, bakambi ya bazakolela. Mobutu disait que oye koya eya. Oye koya et faisons la guerre avec le Rwanda. Ceux qui de part et d'autre, to simbani, to yokanima, to betali masasi. Rwanda yeki force à Congo, Congo yeki force à Rwanda. Intervention yeko ya par après, dialogue yeko ya par après. Voilà. Le quoi le na Ukraine, les lois comme qu'on négocier, mais tout d'abord ba yokani force. Ya biso kobanga. Non. Bakambi tozana bango,
ba peureux, bakambi tozana bango ba affairé, bakambi tozana bango ba homme d'affaires, ba comme enrichir. Bato bakufa te, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Nani akoya ko bondela bino. Bamboka nyonso eza ba payer indépendant. Ah obino bakambi mboka boza kolela. Nani akoya ko défendre. Vous savez que ba français boza na moni bato basali ba marche. Ba français bakende ko défendre Congo. Ba ndenge bato baza ko lobono, ba français baza ko lobate, ba anglais baza ko baloba nini. Le Congo c'est un pays indépendant souverain. Vous devez vous défendre vous-même. Bon, me défendre, mais ça c'est là. Ce qui est réellement tout ça, le chef commandant suprême. Le collègue Mobutu, oye koya ya. Masasi là. To beta nano masasi. To beta nano masasi na Rwanda. Ko négocier koya par après. To beta nano masasi na. Oh la 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 la. Oye koya ya. Wana ne bakambi mboka wana. Wana nde Rwanda bang Kagame azo banga Congo te. Atako lelo ndenge na komi koyoka ke ba komi ko kenna ba po ba négocier. Bon ke ko négocier bitumana no salamité. Atako banga ngo vraiment. Hein? Ba négocier ka soki bitumbe se salami. Lokola bitumana no salamité, moyen ya ko négocier ezali te. Commandant suprême ndenge alobaki wana déclarer la guerre. Yo lobi ke siko tozana armée ekoki, masasi ekoki, minduki ekoki, bana bazui ba formation, déclarer la guerre au Rwanda. Déclarer la guerre au Rwanda, to beta nanano première de pour Rwanda atika biso tranquille. Pour Rwanda akabanga biso. Pour Rwanda batuti baoyo bazana kati ya Congo bazako sa de façon que bako déranger biso po batima bango moko masasi elela nano na Rwanda. Solution mususu ezali te. Soki masasi etukani batuti nyonso bazana Congo bakokima mbango bazongi na Rwanda. Po bakomona tetebeke nono so to tikala to bakoboma biso. Oh, bah, tout ça, na traître na parlement. Oh, tout ça, na prêtre na Sénat. Oh, tout ça, na traître là, on a Congo. Mais, parce que, boza ba lâche. Boza ba peureux. Boza na ba kambité. Kagame déclare. Alors, bien que, bitumbe kosala ma na Rwanda te, bitumbe kosala ma na Congo. Ngai alobi akokita na Congo. Ai, Maréchal Mobutu c'est ko kumbengo sabanga. Kagame Rwanda wana vraiment ko si c'est Congo mobimba. Rwanda wana ko si c'est vraiment Congo mobimba. Ata balobi ke toza batu ya pamba, toza ba fainéant. Toza ba milima sanga, toza ba bide musique. Rwanda wana koko silisa Congo mobimba. Tozangi ba dirigeant. Tozangi bakambi. Bakambi o bakoko telema. Ndenge Félix alobaki très bien que non, sikoyo azana armée. Sikoyo azana minduki, sikoyo azana makoki. Lokola bombe ekweya kina Goma. Mbele moko alobi que voilà, je déclare la guerre avec le Rwanda. À larguer à 350 000 militaires. À Bengani, non, tout d'abord, à Bengani, non, ambassadeur, à Kangi ambassade. Ya Uganda, na Rwanda. Bakangi, ba frontière. A déclaré Bitum. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Au revoir.